Tosolo ba bien album et sali 10 ans. 10 ans. Ba musu ba kwa kana kati ba kufa. Mais tant quand ndenga ba diko non ça puisque il y a scandale, il y a République démocratique du Congo, mon nom peut dire il y a scandale. Oh ba solo ba ceux qui ba les gens les oyo kanate. Écrit ma comme ça ma chaîne ma doit les soit des aboloba ferré ceux qui soit des grands ceux qui artistes pourquoi le baki Azad avec un grand artiste pour soit le grand chanteur bah c'est quand même au baka aussi to azo banga pour ebiko yemba te un rapport ma grand artiste il faut à la grand chanteur asili ça déjà ma chante asili ça déjà ma grand artiste bah les jeunes bah formé 11 15 n'est bien monté vraiment n'est bien monté moi ça balle de match bah c'est qu'à distraction bah on va qu'il a pas perplexe bah non bah mais qui va constater notre bah on va y embarquer on va faire lobby n'a pas bien bah gaya et ben bien bah que ça novelas bah excusez bisous bah que ça novelas pourquoi on a une novelas moi ça balle de match donc bah Elga le bezaki gratuit c'est quoi bah toi on jabaye pas moniteur à Paris pesa biso autant de billets ba Congo vraiment tout baye ba pesa c'est comment on fait les cons tandis que ba baye na bango baye na biloko na ba sponsor na bango qui tekela biso autant de billets au tekela biso autant de billets on va bénéficier ba simbongo même ba kabola ngo là ça nous concerne pas biso pena donc JB à la kisike asa pena leader ya wenge. Donc il y a album et petit 10 ans et puis même pas tout pas quoi qui n'a pas album c'est pas pour faire. Maintenant l'album est bimi donc tout le monde plein yenda ça qui leader à wenge. Donc yenda ça qui mo konza wenge. Donc le tout le monde yango donc puisque talaka kana une semaine à pamba. Donc talaka nombre de ba personnes dans sa tête. Hein et ça. Musicien il faut ça ba fan de naï. Soit il fallait à Zoloba, il fallait réaliser. Quand on a comme moi, il monté pour au Basile déjà 3 ans à monter par album dans ma montée. MJTV, vitesse Wapi. Abonnez-vous, abonnez-vous. Salut à tous et bienvenue dans votre numéro de notre analyse populaire. Analyse populaire, Binonio Soboebi, tout ça qu'a analyse, tout ça qu'a débat par rapport à l'actualité, par rapport à artistes et musiciens, abisso, politiciens, pasteurs. Donc analyse populaire, abisso ezakapo na mutunyon so. Donc yorluba mingi ezate na plateau oyo, nazanga mon côté naza accompagné na bande komibali, ba on va se présenter. Moi quand moko on se présenter. Nous passer micro nandeko o azamo pantinanga. Bonjour. Bonjour Tanti. Ah, bandeko ba Olanda yo, Madame Mami Wanja na France, na Orléans azolanda yo, se présenter kombo nani? Kombo Faniko Basai, warrior à Tongo en personne. Voilà, Mami Wanja. Oyo kindeko alobi kombo na Faniko aza warrior ya Tongo a préciser abi warrior ya Tongo aza e mon côté aza pena ndeko mso aza mo pandi na e. Bonjour. Bonjour Tatine. Bandeko ba Olanda o bangi ba ye ba yo zanani. Aïe naza fanatique ya fan numéro 1 warrior toujours à l'attaque. Dani Chimanga dole to na sura ba warrior na ba warrior. Eh ha na rante golo zalawa. Toko fiette moko ozala toko fifil malheureusement tozaka na ba warrior na ebite ndeko na mopanzi na nga suka zanani. Bonjour. Bonjour. Kombo nani?
Combo John Carter dans les grands Wario Soukana Wario. Ah, botiko sabwe, kobo sanga mabe. Donc yo soka ba warrior na ba warrior. Donc lelo vraiment eza ko inda actualité beaucoup plus na émission oyo analyse populaire donc actualité ezali makambo le kaki na Côte d'Ivoire. Babi guerre moko et se déclencha qui entre Virginie Manganga ma concert au azali pro Ferregola. Nan artiste et musicien na biso o azusa fierté ya mboka Fally Ipupa Dicap la merveille babi vraiment ezaki ya koyinda ezaki yombe na ebite ndeko Fani ko mekana ko expliquer bande ko na biso ba internautes o bazola nda biso qu'est-ce qui s'est passé réellement na Côte d'Ivoire kuna bisika idole na bino Fally Ipupa zalaki. OK ndeko mwasi omoni biso bawayo Tinde to na niveau répondre boy pour to qui en trop tout le monde peut trop mutuente Fally akio ça la échange de paroles dans mutuente virginité et d'ailleurs je ne sais pas qui est Virginie. Oyebi oza koyeba Virginie akene na ye kindumba na ye Virginie ake azoluka ba base na komba ayena kindumba za ba preuve. Ah oui Virginie akene mamu na ye Virginie na Fally bakutani bakutani wapi Virginie na Fally aza na ba tournoi africain avec aussi sango na Côte d'Ivoire mais to lali to la moki bouf yo ki ba voice Virginie atinde apesa pe ba image to mona Virginie Manganga mona landi ba voice wana abi Fally tango amonie abi c'est toi la salope qui m'insulte tout le temps à la télé. Nde Virginie Roebisaye abi en tout cas Fally n'en permettre yote. Obenganga salope. Selon Virginie. Oui, selon Virginie, et ça source vraie et puis batu obazaye ki wana ba confirmer yango babi Fally nde abanda ki Virginie. Quand ils vous ont confirmé Fally as un grand artiste. Si vous ont confirmé il faut vous la savoir sur ba image, pe na ba preuve. Virginie abi azaki na ba image wana nde batu ya Fally bande ko na mino ba warrior o bazana Abidjan ba botoli Virginie Manganga téléphone bazui ba botoli téléphone ko bote Virginie téléphone bazui ba supprimer ba image wana tout pour Virginie azana na ba preuve te wana nga ndimi yango te biso tozana mamu na biso to se concentrer nango to consommer formule 7 ya ba actualité ba Virginie ya formule 7 après ndeko lobana siko Virginie wana na téléphone ezaki na code te logo te ba botol téléphone ye moko atsaki mot de passe pour ba supprimer bloc wana nyonso. Bon là ça reste à vérifier donc très chers internautes dans Atobeta actualité donc ming pe masolo il y a album na bino formule cette sana évolution zo kende pour la moi ma Virginie boko ka ko répondre en côté c'est comme si ça bino Sony niveau Fally à se rabaisser a comme ko beta na ba chronique na eloro eza valable eloro eza valable to répondre nango par rapport à nini donc bino bo ni yango bobi ken Fally asala ki na Fally na Virginie ba monani te batikala pe ko monana te. Vous assure? Oui, très sûr. Virginie azoluka ba base na komba Fally. Déjà réussir moi quelque chose, bato batie pe ka ba wiki Virginie. Qui est Virginie? Ata bino moko. Comment vous pouvez comparer Virginie Fally? Tout comme ça là on va débat. Et ben ndenge ni Virginie akutana Fally, basane débat basimba na bilamba akata Fally bilamba. Mais Fally nda bandaki. Si ndenge Virginie simba Fally na nzoto 50 balondo azalaki. Ah, peut-être qui déjà ni moi ba bongi ça qui pour ba on monte que kufa Virginie yango na kufa na yana ni 50 balondo azalaki wapi. Pour Fally tala on bato Fally atamola na bango. Ndeko actualité za moko o e panzani partout na ba réseaux sociaux na ba télévision babi Fally Ipupa ba bunda ki na Virginie Manganga tindikaki Babiloka bongo en tant que warrior o trouva ki yango comment nga apparemment na mona pe babiloka ngo nze babilo moka ba fabricant en fait ba tindikaka pour ba meko ko histoire na biso. Et puis soi-disant au lobby comme bonani Virginie Manganga. Malheureusement, Aïban P. Virginie, c'est une ancienne de la télé.
Elle est chroniqueuse à sa mingi pour les artistes et musiciens. C'est un peu ça. Bon, par moi, c'est que non, ça qui nous mène pas biso vraiment tous allons na tenter à Hollande là bas soit disait sur virginité soit disait sur nani en fait biso pour le moment bit na biso gens de musala to que le bosso net a to préparer des stades de France en 2023 oui bien quand to préparer le mora danger dans ton attente to ba Hollande là bas soit disant sur nani en fait. Merci beaucoup. Maman Mami Wanja, yo mo moni ba warrior na za ba on a plateau ba koki kolobate. Donc pour la bango ba côté le président la bango Fally Ipupa. Masola Virginie Manganga na Fally Ipupa le kaki na Côte d'Ivoire to tiango entre parenthèses. To kotisko na maman na likambo Formule 7 évolution na ngweza comment? Formule 7. Hollandi whisky d'être un Nigérian star munene. A consommer Formule 7. Nebino ba Congolais moté mamabe pourquoi? Et si binango déjà, et si mara avant et bima ici mara. Et si mara déjà to yora déjà science fiction mais des autres bêtes na ndenge black té. Wane simbe selon bino parce que babi monotonie nde donc ba parole la babi monotonie eleki. C'est le monde atier. Babi monotonie eleki donc Fally quand même rythme a changer. Wana style na biso. Style na biso ne monotone biso to ligne yango bongo talaka ki mtu aza ba wari monde entier biso to ligne monotonie wana selon yo to kapé propos ya ndeko Formule 7 eza libanga eza international. Formule 7 eza te ke ba musique na bango ba beta reswa a na kini te wana eza international partout ba consommer kango. So to beta la musique pour na Congo te beta musique pour na batunyo so ba na mokili ba yo kandule ba consommer ngo ba sentir que o eza musique botika ba distraction pa pamba wana ndeko Formule 7 évoluer comment? Ah, Formule 7 évolution na kende tokos net na film donc non et baté pour le moment na mon tout album morte o il est Formule 7 na kota na bar yango na banda ko yango dans les premiers à to consommer au fort. Mais elle continue à toser là. Stade de France, on est préparé. On est en préparation pour le moment. D'abord, c'est d'être au ticket, il va consommer, il va préparer le sublime. Merci. Dani Konazonge Panayo, Formule 7 est dans le marché de disques. Bobby Vance Nango est impeccable. Bon, tous déjà sur disque d'homme sur Formule 7. Certifié na Snap lisus. To qui peut dynastie Kalate Ferre abimisa album na dynastie. Bozo banga ngote bo banga teke ekoya ko kunda ko niata album na bino Formule 7. Album moi ça dit 3 ans pour préparer en. Oui bité 3 ans. Bangu mo bazo potana. Fally aza guide. Fally aza le seul musicien akutani sa Kla Wenge mobimba. Fally aza le seul musicien à sala ke donc Congo mo mekutana pour que babi bisa album mo biso to bunda bitumba biso moko et komiso la coste des produits finis ba kutani ba osani hein ezo njero che mungwa na mai ba osila ba nga ozo boaki dernièrement na uti kolanda émission mo Fally asaki na chaîne mo française ba poser Fally question ba tourner ceux qui aza grand artiste ou grand chanteur Fally lobby aza grand artiste. Pourquoi lobaki aza grand artiste? Abaki aza grand artiste et pour soit lobby grand chanteur bat ba oseka ba obaka kosi to azo banga po ebi ko yemba te ou ko avant ma grand artiste il faut la grand chanteur. Asili ça déjà ma moi chante. Asili ça déjà ma moi na biso tozande ba grand artiste. N'importe où business ba vie na biso be volo ko ba mi beta to le temps avant pe beta to binga na grand chanteur na grand chanteur ba jile ba beta to na grand chanteur mais là on est na stade de martyrs Fally aza grand amemeli biso disque d'or na stade de Tomoni. Fally aza grand asali tournoi africain. Fally aza grand atamboli Europe mobimba panzi to rappelle ndeko à faire grand chanteur na grand artiste et le beloni grand chanteur avant la grand chanteur ou comme ti na grand artiste
grand artiste esangisi bamo wana nyonso grand chanteur baoyo babeta la musique tout so oleki na grand chanteur ndo okoma grand artiste moto aosala musique asali nyonso oyo avi na suka fo akoma grand artiste c'est ça alobelaki mambo ya grand artiste osangisi grand chanteur osangisi boye nyonso elakisika grand artiste aza grand légende vivant so otaika alobaka il est vivant toujours. Merci. Ndeko la zonge panayo affaire grand artiste na grand chanteur. Question o ba poser Fally na télévision française et l'obélioning. Bon pour nanga na mona comme si Toboya qui makele en fait. Ya mona topona qui grand artiste. Toboya makele par rapport à quoi? C'est que quelque part Fally azomona a sentir faiblesse na côté chant. Toboya neto écrit ma comme ça ba chaîne ba toali kana ba chaîne ba loba ke tala aponi o yanga biso to mbenda na grand artiste. Vous comprenez? Ouais, to mbendi on a pas surtout le grand chanteur yebi soit disant boloba faire ayema so que soit disant so grand chanteur place pe ayema bien tout le monde a pété. Moni yanga to mbenda na ki en fait. Voilà, très chers internautes, nous continuons toujours avec notre émission. Hein? Boss Kwame Chaka Oga London, vraiment Bisuko Zali Bambote Ebele, la première dame de Orléans, Maman Mami Wanja, Bambote Ebele. Dans les lots, vraiment, Ming Tobe Tamsuka ma solo, il y a Formule 7, Tobe Tapé ma solo, il y a l'album Dynastie au Kalate et Kokwe na marché de disques. Tobo Sani Pete, Babi le 24 juin et Koyinda. Concert pe ekozala nanani na stade des martyrs ya Ferrego la lobby ok na bango likolo ala kisa bango ke ye aza likolo enda suksi masolwana aza dernier fils ya Wenge Dani konazonge pa na yo Ferrego la abi aza prêt pour na ko remplir martyr aza prêt pour na ko corriger Fally pour pa na concert na yo abetaki dernièrement na stade des martyrs. Olobini. Faire no bangela était pas un musicien moi à cause ba artiste ba fanatique na ye à cause ba fanatique na ye faire leur abimi prison en moto éviter so ezai prison ya wapi aye alobela biso ki obetela ba fanatique na ye na palais du peuple. Mais na habité à palais du peuple on peut-être ya palais du peuple c'est là rappeler na pardon na rappeler na bandeko ya palais du peuple rata qui pour la matanga ya papa na biso verkis qui a monga na mateta pe à son nom le 24 pe matanga ezala c'est stade des athées eza ko yinda mama mi wanja eza ko yinda ba warrior na bango deux fois te donc bango ba linka bango nde le 24 le 24 juin matanga ezala matanga wa selon yo matanga monsieur Rosala warrior ndebo perdre ce monde matanga monsieur Rosala matanga munene hein ezala musicien ya kosa ba fan na ye so il fallait azoloba fallait réaliser ka kotanga ba komo ya ba artiste motebu hein o basila déjà 3 ans yango to ba album na bango te côté msupe héritier watana ba bia corriger bino na stade des martyrs abiso enza kitoko lumière kitoko manyoso kitoko wana penza tika na piakanable piaka ya concert ezaka plainte babi concert eza cha yemba nde beta nde binande ba no vie na bandal Blaise Boula bi yemba nde beta nde binande était vide les témoins étaient vides tala ngana koti na VIP ya Ophélie et c'est président Félix afanaka tokoti na ba trésor putu ya Ophélie on a un concert à Ophélie biso ne obeta concert yo oza warrior siko kene olukani na concert héritier to kene ko ta la piaka to kene vraiment ta la piaka na moi bino nde bozaye ba porter malheur héritier Ferrego la habillé pe azo lever défi abi concert ezo yinda le 24 ezo yinda na stade des martyrs obini Ferré nga moko elekela ngai ti atie date wana le 24 tout ça ana bino a changer sous date mosusu a changer date mosusu tout ça a komata lisusu po aye position na été muto abeta album banda kota na studio esa soki inane yango 3 ans soki 4 ans Ferré wana Ferrego la 3 ans, 4 ans, tout que 4 ans. Banda kota na studio. Wana selon bino mais bobongama ba warrior bobongama pour faire azwa la décision bien ko corriger vraiment corriger stade des martyrs donc il y a tout vraiment ekobuka na po bino mo bo sentir vraiment ba chant en solo.
Donc vous êtes déjà prêt pour affronter Ferrego là. Ah, ake otuna muninga ne héritier. Ake otuna héritier ni nango eleka ekuna. Alinga te ke bon, pour le moment on est loka lo baté to tigele bord yangana. Muninga lo baki achango ba pine ma bord yango eche ba pine. Yepe alobet asani abenda ngo. To ame ma ona mutu. Akende bord yangana to tigele. Voilà, très chers internautes, on continue toujours na émission na biso tozana bande kwa bazaba warrior dans ba profali na bangonde to beta moi ba actualité o ezoleka siko no ki moko na bino ba kilika mo Stade de France. Babi kate fali a ko se produire na Stade de France. Mais kana ko yebisa biso eza comment 2023 tozana deux stades. Le 28 octobre au sous Stade des Martyrs. Bon, ça reste maintenant du dernier mot annoncé pour le Stade de France. Vous êtes sûr que Stade des Martyrs est tout au Simba? Stade des Martyrs. Tu déplacé dans le tour. Tu dans le Kingabois. Vous êtes sûr? Tu déplacé, tu dans le Kingabois. Le seul musicien à Beta Stade ou à TK billet, c'est Fally Poupa. Babi billet monsieur ezaki gratuit osombi de onga bazu ba pesi o billet ba billet musuku na suka ba fongola porte ba kota ki ofele billet o bazolo bezaki gratuit c'est quoi batwa onja baye ba pesi montant na bango pas producteur a Fally pesa biso autant de billets bra Congo bra Allemand tout baye ba pesi ba poser ce que comment ofele ponani. Tandis que Batoubaye, na ba griffe na bango na biloko na ba sponsor na bango ki tekela biso autant de billets, tekela biso autant de billets, bango va bénéficier ba zimbongo, même ba kabola ngo libanda ya ofele. Là ça ne concerne pas. Oui, c'est important que biso to tekaki ba billets, to tondisaki, il y avait des morts, batba buka na ki tout. To leki coûte plus que millions de personnes au si c'est 1800 personnes en tout les gars qui ont débordé. Babi batko kufane na problème te. Problème ezande likambu ya son likambu ya lumière, likambu ya koyemba, likambu ya kobina, likambu ya kobeta nde muziko. La plupart bato bazaki na babi bazaki dessus, bakanisa ki Fally ya koyemba, bakanisa Fally ya kosaso ndenge nini. Donc nde bande ko s'attendre na concert wana yango te ba vivaki yango. Allez, concert wana selon bato mususu ezaki fiasco pour na Fally. Siko deuxième concert, est-ce que ko Simba? Oh. Deuxième concert, on est vraiment au bout, on est escalier, on est sous plus. Mais qui sont notre bout, on est habité sur quoi accorder biso sport. Bino bo buka la bino rabo emba te me bo buka. Mais qui belette. De loko ezanga ka il faut to saba to solo na nzambe apesa biso kamwa mokili na biso to sa mokili na biso. Donc to leke belé. Donc ermo ko to biso to boule ba accorder biso na espace on a triomphal on est tikalona. Po to tanda na ba kiti kuna. Donc au bout bord on a ndinga mabe. Na inde mo kuna ba innocent aleki Fally Poupa. Dala bo avant de répondre bino na ba nani wana so ba nani. Bolo belana no ye le 25 ya. Aye la biso mon na biso ya bash. Héritier. Ye aye la biso mon na biso ya bash. Ya le 25. Au moni bash wana ba tiara on a pelouse. Eza privé à Fally. Eza privé à Fally. Il faut bailler la biso bash. Mbappé sa biso mon bash. Hein? Fally a toujours guide. Fally a ça la loro etira au sali par la Congo te, il y a sali. Fally a les seuls musiciens à bêta concert. Après concert, ba bisi et bimi na katia stade. Fally a les seuls musiciens au ya bêta concert dans Stade des Martyrs. Excès étouffement, 11 personnes bakoufa. Les seuls musiciens qui a déplacé RTNC à Tinangon a scellé. C'est Fally Poupa. Ce que vous comparez na batone c'est ceux qui va nani wana ça en sens. Bon, Stade des Martyrs entre parenthèses. Ce que tu beta na solo ya ba album e bimi po na terrain boara bino mo te formi c'est ezaka yango mo te ba album eze belé. JB abois qui balle des matchs. Les gens et sur terrain. Tangu ozoka album. Les gens. Il y a papa na bino Koffi Olomide et ça là comment? Hein? Boy bino na ba warrior boy yamba ki album légende wana comment? Na yoki na ngote ezane. Papa.
Oyo kango te ponani. Pourquoi le kuta makasi bon? Mais na ebité olingo ebisanga na makasi. Na na ebina na formule 7 ne na yo kaka c'est tout. Yo ebi légende te. Na yebi yango te. Oyo kiango na. Mona ka na point A ba tie pancarte légende boy na téléphone na ngana te na mona ngote na kota YouTube na kota partout na yebi. C'est ko zalaka to za na deuxième. Légende ya masanga bralima. Pardon. Légende bino ba warrior boyamba kiango. Biso toyebi ka légende vivant o biso toyebi aigle ka ici. Na légende o ya biso masango. Mais o le bila vraiment toyebi yango te. Ebeta na ouais. Voilà, très chers internautes, nous avons signalé déjà que l'album Légende de Koffi Olomide est déjà dans le marché des disques. Et puis, Pont Rouge, Kalaté, Pont Rouge. Clip Lango, Kalaté, Bozo et Ambango, vraiment. Toko Baka na émission na biso. Sikoyo, en tant que warrior, ande komekana ko ebisa biso bande ko Holanda bino et lokoni vraiment bo reproche kana Fally Ipupa. Oh, so tali pe obite koto au presse à sala mabe koto idole là vraiment na sepelate na mambo sala bo reproche keni négativité à Fally. Et là on a reproché pas à Fally zaki a travaillé trop. Fally ne musala eleki. Tous en pour ça Fally a paiement mais a paiement raté. Fally a paiement raté, Fally zaka studio. Souka reproche dans ça Fally a paiement. Ma père la balle des matchs pour les analyses populaires l'album est déjà dans marché ndeko le cabo beta nanu balle des matchs tant et bima qui potoze na BCBG bozele balle des matchs trop album année sali 12 ans et banda bimate siko e bimi ya ozo micro ndeko ndeko lobela na biso pena donc JB alakisi ke aza pena leader ya wenge. Donc talaka album ebeti 10 ans ebima même batu musuba boki na kata album aussi bakufa. Mais talo album ebimi donc to moni peut-être no yenda salaki leader a wenge. Donc yenda salaki mokonza wenge. Donc lelo to moni yango donc bisko talaka kana une semaine à pamba. Donc talaka nombre de ba opeso da sa teki. Donc Mabi Jibe aembi na bato bakufa kala surtout ki bakombola bango yokani susu bavie na biso balando batibuka bakardozo mwamba bavie na biso tonton Claude Thomas pe a son âme babi Jibe aembi bato bakufa eza ndeni te na tosolo babi album esali 10 ans bato musu babwaka na kati bakufa mais tant que ndenga badi que non eza disque ya scandale ya République démocratique du Congo mon on peut disque ya scandale oh basolo basoki ba légende ngai na ezo yo kanate oh basolo basoki ba wayu ba fini bango ezo yo kanate donc zwana ngaka générique zwa chant oyoka jibe moninga yemi surtout zwa chant oya raisonner papa Wemba yoka niveau qualité ya artiste yoka pena nzembo wana oya raisonner papa Wemba o mona vina no oui yende mokonzi penda ya wenge yende souffle ya wenge donc ezande jibe mpiana donc ngana za pena pota oyo sini so batwa mona ngote na zoka sini oyo na concert ya fara sini oyo na zoka na concert ya fara entre jibe mpiana na Weranson sini oyo do ya sini oyo so mono dabi na fan ya jibe ya makila malgré ça na lingala ngape ya gola mais na na fan ya jibe do parmi bato la ba non soki jibe abeti mulangi ngongo batu bakoya ba biso nde batu to ya do biso yo nde que jibe si mulangi ngongo ta 10 ans artiste abimisaka disque était mais abeta ka ba plein ba qualité et ça na musicien moko te na Congo au salango azate que 10 ans abimisa disque était ba plein sur a concert plein a concert wa plein et un artiste moko te na Congo au salango à part JB donc qualité pena JB wana. Voilà, merci beaucoup. Ndeko pe mso azao ana ebite soko lobe l'artiste musicien ni po babi ale l'ouvre meza koyinda analyse populaire eza koyinda ndeko album ebimi ozo juger album onyo se bimi comment to ana formule 7 toza na balle des matchs toza na légende ya Koffi Olomide o jijango comment bon ba légende ba formule 11 15 na bien ngote vraiment na bien ngote momo eza balle des matchs batika distraction ba o ba kelata ba pampers ba na ba mike ba constater no trop ba yemba ate
bango ba belobi na ba bilamba ba gaya e ben ba ça novelas ba eskize biswa ba ça novelas pourquoi na bango novelas momo eza ba démarche to ka ba elga cartonné mabe na ebete ba nzema matanga bango ba yembi na wa comprendre te bango ba yembi ni batika biloba loba grand pote ezaka jibe piana leader ba wenge mutaleki ya zate oh banani bagelata ba pampers si te planinga mabete. Voilà, to comme vraiment qu'on se tendre vers la fin il y a émission na biso Fanny ko nazongi sou pa na yo message nini ozo lancer sikoyo na bandeko na yo ba warrior o baza partout dans le monde o baza na Amérique na Asie na Europe na Océanie na Afrika wa message ni ko lancer pour na bango par rapport ya ba actualité ba na lo ba rumeur par rapport ya ba fausse rumeur o eza ko circuler pour na Fally Ipupa. Bon, merci. Et là, on a lobé là-bas, to consommer Formule 7, c'est tout. Parce que nous comprendre, les lois nous comprendre que fallait abunda na kla wenge mobimba. Fallait azobunda na JB, abundi na wera pour faire na notoko tikele euro. Euro zo affaire obetaye. Wana euro olanda concert à euro na Côte d'Ivoire, plein à craquer. Allez qui fait un succès. Parce que mutu abongo na ebite Fally so to tie place ni na yo comprendre lo ba sud africain ba lobi to zo Fally a to kabela bango ye po na Congo neti boye ba valeur a Fally te to pesa ta bango ye Congolais a mutema mabe. Comment expliquer mutu moko bunda na club mobimba o ngande soki Kofi o ngande nani Fallait azo beta na nenga black te Formule 7 ya libanga. Donc message au lancer na bande kono ba warrior nde ya Olanda whisky de Nigérian grand star ya monde o azo vibrer na kati ya jeep na Medei e beta ya bako saute. Ndeko ba warrior bazolanda yo partout dans le monde à travers chaîne Nabiso au MJ Télévision. Maman mami wanja bisiko za vraiment ba mbote ebele ba warrior bazolanda yo message ni okoyiko yebisa ba message nga na yebisa ba warrior ezaki makelele onyo sizolika na kati ya Kinshasa Congo eza ba aventure consommer notre album na biso eza numéro 1 number 1 partout au kota boîte tout oyo ka Formule 7 éternité na ebisa na lela kana nzembo wana ngamoko na lela consommer notre album nous sommes des amakelelo bas ba beta boy bazolanda kaka succès ya président o biso to sala ka bango bayaka na sima po ba inventer ke biso peto linga to sala boy so biso to mi premier bango bayaka to beta pe kaka consommer notre album boyo ka makelela bat mususu te distraction te to liana to yo kana album na biso point barre. Voilà, ndeko nazonge pa nao bandeko no ba warrior bazolanda o ba baza besoin le ba moi par rapport à album nous Formule 7 tu peux moi ba actualité aussi bezali au côté ça ba bon ba warrior bazana bango calme to consommer bilei na biso papa pesi biso to lia donc to tika ba makele moi na nzambo to mapambole ya bandoki ba bundisa ke kaka bandoki balinga te muto akeli liboso une fois akeli liboso ba mono on dirait son ndeni. Dans biso to consommer blé na biso to vanda to préparer Stade de France na martyr wana to landa ba blé en soi disant so banino wana ya ba blé mo bana to landa onte ba wayo donc to consommer blé na biso. Voilà, to comme na fin émission la biso merci na bino vraiment la plateau na zaiki nga mo côté na zaiki na bande konanga ba warrior donc ba pro Fally bango ba défendre beaucoup plus Fally Ipupa ba défendre pe album na bango Formule 7 j'espère bisika boza vraiment bo sepeli et puis na marché des disques mikolo toza na légende toza na Formule 7 toza na balle des matchs do ba album ezo bunda penza 3 yangwana to ebite na ba misa to na nanya kolia muninga nanya koleka muninga na vente donc to ebite mes condoléances à toi la première dame de Orléans
Madame Mami Wanja Bisika Ozali, je suis de cœur avec toi maman. Donc matanga kalate tozalana vraiment na ville pour na compatir vraiment na bino. En tout cas merci na bino nyonso oyo bolanda ke émission bo s'abonner massivement na chaîne oyo MJ Télévision eza pour na bino. Congo Milolo, Fred Milo, MJ Télévision yango en tout cas bo s'abonner massivement et puis na bo sanité. Enrôlement yango eza enrôlement zo continuer sur les 24 ya mois oyo. Do bande ko bo s'enrôler massivement pour na kosala choix ya mokonzi na bino pour na kosala choix ya ba député na bino. En tout cas, eza devoir mo civique. Donc bo manquer tenga déjà ba ati na zo carte de lecteur nanga Dani Chimanga passa zu carte de lecteur na ye Olivier Loango pe asi azu carte de lecteur na ye. Merci beaucoup na bino nyonso o bolanda ki émission oyo bo s'abonner massivement na MJ Télévision. Madame Mami Wanja, je suis de cœur avec toi. Bah, gros bisous maman. Kwami Shaka Oga London. Bye bye. MJ TV, vitesse wapi. Abonnez-vous.